Merci cher bien-aimé. Awa tobandi bongo suite à Makambo. La suite des événements. Deuxième partie. Likambo na nzungu ya bomoi. E kosuka wapi na kati ya cour royale. Nzoka shwa ya prince ekomi likama. Mwana mwasi moko alinga kota kaka famille royale na makasi. Kasi bizaeli kaka nde mtezo ezobimisa ye libanda. E tolanda awa sika makambo eza kokende. Deuxième partie. Na kati ya God's Love International Venture. Port of Life. Wana to continue bongo suite ya masolo. Premier ministre yeyo. Ah, okalamu. Nazo mona pasi ndenge nazangi kovanda na trône oyo. Agazier. Tala nanu au perdre totalement te. Après tout, mwana na yo a mwasi azana nu liboso. Siko kino wapi ekozwa ekosenga tilibala nesalema. Tala na conseiller na malembe Tala ndenge tango ezokende mbango. Peye bisanga. Nino zomona na futur pona mwana nga mwasi na prince. Ono Agazier. Ba question belé na mbala moko. Alors que confusion ezalaka ndenge wana nde yaka. Oyebi soki oboyi koyoka restriction nyonso oyo bazambe basengaki yo. Obimi libanda nde ezalaki faute na yo. Na promettre eloko moko ekoya te ezala inattendi. Ezala libanda ya ndenge bazambe bakani. Yo sambela makasi ke bazambe bapesa yo lisungi yo na libota na mobima baloyo. Yende mokili mobimbe yo kelaka. C'est comme si premier ministre abandon souhaitait à la trône. Mais trône est à makilate. Don't tell me you're still mad at me. Yipsaka ke no osili kila ingai. Non. Kolobasu ndengwana te. Tasha, I know you. Tasha na ebio malamu. You're my kid sister. Oza leki na mwasi. I've lived with you all my life. Pe vina mobima na mona yo zaka pembe na ngai. Koza boeteko. Alright, I believe there are a few things I need to explain to you. Namoni ke ezana makambo na expliquer yo. Pour namoni relation nga na Zara, c'est comme si ezobe na makambo belé. You know me. Oyebi nga malamu. You and I agree on. Nga na yo tokola ensemble. Oyebi ke eza décision na ngati. Ke na mikota na makambo yo. Mais nalika ne na faire comprendre yo ke tradition de muteleki makambo nyonso na mboka oyo. You know me, Tasha. Oyebi nga Tasha. I don't give a damn. Gaya mafu. Soli kambo ya royauté nazo ko sa foutre. Mais esa papa nde asa attaché trop na royauté. Siko lingana sani. I as the crown prince would have to. Nga lokola le prince héritier. Fona landa mibeko ndenge sengeli na koti. Oyebi esa drôle. Ndeni ni trône moko ezo bouleverser batu nyonso na mbala moko babungi makanisi. Exactement lo penazo kanisa. Nga penazo ko mituna. Look around. Tala nzinga. See what we're dealing with, the people in Tala ndenge bato to gérer na kati ya royaume. Bandimi ke royauté is a privilege. And I'm thinking that you and Tasha should. Ngana Tasha. Isengeli. Be kind enough. To sala très be appreciative. Très cool. Yes, to sala très calme. Au moins bandima biso. Est-ce que s'il te plaît coquille, cause na patiente. Na Zara ako changer na ye na promettre yo. Oui, kala mingi ta to ko isango keno ba benani na mwana gouverneur mo boy mutu nyoso na masolo ba mo loba ndenge ba kenenge ba bimi ale yindeli bango kuna. Non, c'est pas possible. Te wana za Zara te solo bela wana na orgueil na ye akosa mangama ndenge wana te ya solo poni te obengeta garde personnel na yo oyeba ndenge masolo ngo zali. Nayokaki oboy kondimela ngai. Ba rapport rebele kaka na mwasi ngo yaya prince esengela bala Zara azu siksawa. Malheureusement na makamba malamu te na makamba mabende. Voilà bolingo ngo komo fingama. Moto nyonso soka lobeli Zara abebisi elongi. Bashwa yango yo
ezolakisa déjà ke lobi ekozala somo. Zamba bandeko mibale bazotambola obina na Joshua. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt? Ngade moto na poser question wana. Na sepeli na courage na yo ekende nzela mabe te pardon. Po opération moko bautaki komba opération balobaki te. Ba mbongo ebele batangaki ebangisi ngai. Oh bonjour papa na ngana lingaka mingi vanda wana vanda. Sikoyo eloko ni yango sangwe panzani na mboka mobimba boye vraiment. Fallait pas oyeba bien que elle n'a pas salité basokola la publicité. Isaac Barimer. Et comme une vérité, sur na yebi yo, vérité na yo ezaka ndengwana. Oyebi combien de gens bato baza important na mboko ba pandi pe sangwango. Oh, olingi siko ni nayo kasoni. Ezela kaka présentation na moni na motu mbala moko to bebani. On se présenter na motu yango na yo bobandi ko swana. Olingi ndi bela boyizara. Oh, nabite que non, papa comme likamna yo. S'il te plaît. N'a pas les gardes moko. Ayoki yango, c'était un ennemi. Zoba ozali Falo yebake avant otinda mutu nyonso azala pembe na yo. Makambe baby sikoyo mutu nyonso akomono ba lisolo yango. C'est comme si les rois peuvent faire comme makambo yo. Papa te. Mokonzi aza le moins mutu na suka na zolinga te kutayoka makambo yo. Mais pour les questions solo baboy, c'est parce que ce que le komoko baby pe makambe simbi bongo te na kozala kaka sûr que banda wana famille na biso bayeba ke bakota famille royale na nzela na ngai. Oh mwana ngada zoloba nalingaka boye kasi sengeli ozala très prudente papa okanisi Elvis ayoki deja makambo oyo Elvis yeyo papa bon soki eza ke nakoki koperdre trop nango est-ce que eza na choix mosusu oyo kozala te nga fona balaka mwana mwasi oyo mwana soki toperdre occasion oyo ekozala dérangement monene oyo ekomemama na famille pe destruction ekozala monene tokwa kosupporta ngo te nalingi kokoma kuna te papa pardon oyo toza na 21e siècle eza makambo te ya bokonzi bolingo c'est comme si bato bamiboma mpo nango ndenge moko pe ata kutu moto moindo alingi akoma nani akende na baniveau nini akoki jamais kosegale na moto oyo babengi mondele mwana oza na devoir ya kobala mwana mwasi oyo olongo ya soni na famille te papa bongo te papa nalingi yango te mwana mwasi oyo aza kutu na ateloka kitoko te oyo ezobendanga mpa na ye oyo azosala c'est comme si makambo yango kutu ezolongolanga mposa bolingo yebisanga papa jara mwasi mpo na mwana na yo ya mobali yeyo Elvis ngai nakopesa kaka leson te ndenge nini esengeli otraite mwasi na yo information naza na moins d'une année liboso mpo nalongola couronne oyo napesa yango epai na yo siko nalingi obanda koyekola kozala na couronne na motu mene tuna nanu est-ce que yango nde oyaki kosoa nanga lelo mais lobati bon mpona siko papa oui nakanisi nalobi yango très clair kende na yo sikoyo masolo mabala yango ti lelo bamariage forcé kaka bandeko mwana mobali aza na motema me bazopeseka eloko yalingaka te elobilobi
et ko risquer mwana mobali azala na malheur oyo akanaka te. Oyo babengi ye dibia yende moto mongongo banzambe e matango wana tolanda nzoka nde obina na Joshua bakomi bakoto oyo na ebeka makambo ngo esuka boye po misala baosala eza mosika te na banganga oyo ba inspiraka batu pona kotangisa makila batu. Oh, oh, ça c'est incroyable. Boya imalamu bana ngai. Boya, boya, boya. Bangwana bakoti. Bienvenue bana ngai. Soyez les bienvenus. Yonde osa l'héritier du trône ya mboka ya Agaba. Sa majesté boya imalamu na royaume na yo. Bienvenue. Ah, omoni bapesi esika lokola le prince héritier ye nani obina ye kutu na famille royale bayebi ete keba wasaka mongongo banzambe aloba makambo pamba te bino banzamba mabele bopesi nga mokolo lelo okumisama alali oyo mwana mwasi ye kaka na kati ya zamba toyebi mwana mwasi oyo bambula na bambula ye moko alamukaka wana alalaka wana sima koma na langage ya banyama suspense yagazi asentir ke eloko moko likama moko oyo kosalema amonaka ngo à l'avance bapouvoir na ye nde yango wana mais langage na ye bandeko alobaka na nani yo po zamba eza milie na ye seke langage na ye mpe eza ya zamba mais ba pouvoir moko ezosala akimi mbangu alandi eloko eza pamba te alandi eloko tozela mais azokende ti wapi azopotaka bambangu ye moko na zamba amoni eloko sûrement que ça ne va pas quelque part eloko ekokimise mbangu pamba te un chasseur landa ye wana ake koluka ebwele na nzela wana peka bakote wana mwana mwasi toloba koboni Tarza ya mwasi azokima un chasseur bakote wana keba aya mone bole moko alati liputa aloba pakasa alati liputa apointe arme akingabeta yende keba mboloko moko azoleka soki coup de feu atali boye mboloko te nzoka nde yagazi ye aza na banguya komela lisasi chasseur amoni makambo na ye mbala moko ye nde frappe olie nyama kwaya nzoka nde atumboli pouvoir atumboli batumbu oyo batumbolaka te moto epela mokonzi azamba azalaka Agaba village is obi mboka oyo agabesa na ngambo likambo zeni susuko c'est comme si omoni fantôme namoni ekelamo ya mwasi na kati ya zamba azalaki na pouvoir koleka nganga koloba boye te oyebiki bakobengano na mboko na mambolobi eza aventure te na beti lisasi na lu ya zamba wana atelemi na kati lisasi ezwi ye te oyebiki lisasi ebeti eloko ekoti ye te nazobanga papa est-ce que okendaki na nganda lotoko melaki mingi afo kende chasse mamuni ozoloba wana nayebi nanga te kasi mutu moko te kondima makambo oyo atolobeli nani na minute oyo me makambo alobi toza batémoin awa le prince du royaume na la princesse bazotambola eterango eza bien eza mabele kitoko bon nalobi bon nasepeli ndenge eza présentation nango quoi ezala bien pour la projet moko naza nango alors no yebisa bato oyo tosine contrat bazwa kodégage balongola nanu matiti banzete ezala basala reboisement wana alors masolo ekatani est-ce que osentir yango na sentir nini on dirait présence ya motu moko prince ozala bangoya motu mosusu azali awa motu mosusu azali awa ngai te yo te nazolobela
Nakamwe. Zoka makamba zo sentir ngape na romomona. C'est comme si prince azana likambu na zamba. Te, na ebite lo nini wane zali, mais je sens que présence moza nzinga nzinga. Tika okomi ridicule. Toke na biso tozonga. Ok, ça va. Kende nazoya. C'est vrai. Et que la moya zamba zaka mwasi. Prince du royaume atie makolo na kati a sentir présence. Oh. Pembeni wana nzoka fale bakende kana na mwa kipoto. Nzoka nde la créature de la forêt. Apusani pembeni ya le prince na la princesse. Et boye mission na ndenini. Alobi pe le côté, asali pe le côté. Oh, mbango nga kimeli ya nini e? Bango pe bayaki masolo ba projet minene sirme sengaki kosomba zamba ko exploiter banzete kosala makambo mosusu mais masolo ekatani prince azolobela présence moko ye yonde présence ango to comprendre na biso ah mais bakutana te ndeni ayebi keza ye nakamoyo yakazi la créature de la forêt pa bandoki mambango c'est ka santa ki présence moko ah lobi sirme loko moko sali ke ekosala ke bakutana azoya mais ba pouvoir moko la kisi biso kala mingi te awa ha elakisi kaza terrible lisa se kota kaete kutu lisa se pesi ekanda awa na palais royal na bampaka mokonzi avandi omoni nalobi mes félicitations pona onou agazie na mokonzi ma félicitation merci mingi paka pas d'abandon pas de relâchement bon tolingi quand même ba fête c'est salamat olobi ndenge nini mokonzi eza bongo oui mongongo banzambe akoti na palais royal alobaka makambo oyo keba lobi kosalema bango ntongo bamoni ye balobi seke kwei kanga monoko na yo silence kanga monoko na yo oyebi ke okoti kaka mbala moko biso toza na réunion moko awa ya makasi oyo likambo nini ko okomi sikoyo lokola dérangement c'est comme si ba visite na yo pe oyaka kaka olobaka te Kalamo sikoyo naboyi kondima keno ozoseka na ngai nde ngai ozoseka to bapaka jamais bakoki jamais kopimela un vautour feti na ye tango ebembelali na kati ya zamba un vautour jamais bakopimela ye ngonga ya feti mona alobi eloko te atiki kaka mwa lisese nsima nango bango mpe bafandi kimia sikoyo wana insolence ya ndenge nini boyeko ça c'est quoi ça bato bakota na bandako ya bato na invitation te oyo eza visite moko étrange c'est parce que biso nyonso toyebi ke okedi bia azalaka na raison na nyonso asalaka kanga monoko na yo soki oyebi te makambo akoloba kanga monoko na yo kanga raisonnement bozoba wana ya nini yango mokonzi aboyi reproche aboyi toli ye kaka bandeko baprincesse oyo ya pirate lokola batimbela ye bato bakombi mpo kobude ye kobanda nano na chauffeur simi kokoma baservante mpo nini otelemi wana ozotala nga boye lokola moto aza zoba akomi kizengi
Not in my princess. eloko moko te ma princesse. Ah, kota na kati. I hope you don't hit some Na hungry kanti. woman today. Oyo tout ilanga mosi moko abuzoba te to mama moko boya olukilanga bangambo lelo. Mbango, allez vite. Ha. Bandeko bokonzi babotambaka nango penza. Ya kobamba penza esimbaka te. Ya kokosela pe ezwaka nango te. Babimaka bwemba liboso batutaka mama moko aveugle. Lelo batuta ata koka. Lobi batuta ata moto akufa matoi. Oh mon beau gars. How you doing? Comment ça va? Naza kitoko. C'est vrai? Apusani. Yepa tanda bipwepwe. What's that smell? Hein? Solani wana. Hein? Did you smoke? Ok, ofimaki cigarette. Not really. Tétété. Tala koko sangaite. Did you smoke? Ofimaki cigarette Zara. So in Eh. addition to all the things that Eh, you do, na makambo nyonso mabe dejo sali. Obakisi siko nini kofime na ba cigarette. Moto amilinga nde yo. what is this? Mais ça c'est quoi ça? The other day, Mokolo mosusu kuna. some random man asking him. Okende ko sona na mutu bobebani. Ah non non, c'est pas bon, ce n'est pas bon. N'a supporté souté. Eh Malembe, c'est quoi mon fils? C'est quoi le problème? Hein? Father, Papa, he smokes. azo fumer cigarette. I know. Ah oui, nayebi? I know she's Nayebi a fumer cigarette. Ah mutamilinga tsolobi ndeni. You know? Oyebi? Of course I do. Bien sûr nayebi. Come on. Hein. Elvis. Elvis, This baby mwana mwasi oyo omoni awa schooled in the States. atanga na kati ya poto alors comportement ne uta awa te oyebi ndenge salama kuna ntango bango bazosala yango ye mpe azalaki foti na ye te kuna na classe bamemaka drogue marijuana bamemaka chanvre bamemaka poussière alors sikoyo afime eloko asika te Elvis soki oza na eloko mosusu akoloba malamu lobela ngai za mobali ko liyebisa ye kaka aza na kimia adose c'est tout c'est parce que nalingi te ndenge ozoreproche l'air nyonso na sepele nango pete trop de reproche s'il te plaît avocat du diable mokonzi yo moko so kotolere hey oyeki Elvis akanisaka azalaki na raison nsoka babotoli ye raison balobi malamu likaya emelamaka nango mwana poto ah. abwaki miso na nsima Listen to my conversation. bino donc nazosola na mokonzi abe boyoki yango te toyoki te boyoki te When next you hear me having a mbala nsima boyoki conversation oyo ngai na mokonzi bokanga matoi na bino boza na nsima kuna distance ah bolongwa nsima ya bapirate tala makelele ebele nsoka nde raison elongwe malamu ekomi mabe mabe ekomi malamu ah nani akoyokela eza kofongoma tasha kota na yo oyo la reine o siko tasha kaka nde moto ozela kaka fongola porte ya chambre na yo mama I am really jealous of oyebi naza na zuwa na ya barelation ya yo na leki no tasha mama koloba boye te kono eza bongo te mama oyebi ngai nalingaka koleka eza kaka tasha aza mwana mwasi moko boye très aza chaleureuse aza sœur oyo mpenza asalaka kesengo na nga bon abimisaka kimia oyo na ntango namonaka ye ntango kutu naswetaka ere moko soki kozala ndenge moko na relation nazalaka nango na oyo kuna mama oyebi nayebi makambo nyonso nayoki oyo ezoyela yo nalobela yo kaka ke atuka mema makambo malembe mema makambo malembe kitia motema mpe nayebi ke avec le temps suka nango okobala mwasi yo olingi merci mama en tout cas oyaka na ntango malamu mpenza mpona kolendisa merci po ete opesika makasi ya molimo mama
I wanted a land that he nalingaki mabele moko boye namoni the one that oyebi Pharaoh and I had agreed upon. lisolanga na papa toyokanaki For the factory, remember? fallait tosala ke tobatir usine moko boye. Something happened. Alors while I was eloko moko there. esalami ntango nazalaki na visite kuna tokomi kuna. Alright, should I call her Bon, a woman now? nabenga est-ce que eza présence ya Maybe mwasi woman, maybe to girl. I really couldn't make that bon out. And- soki eza na mosika natala soki mwasi ya mokolo to jeune fille nayebi te mais eloko moko esalemi It seemed to me like esalami mpa na nga ndeti ke and that mwana was mwasi all. moko afandi na zamba wana Why? The way she looked at ntango me, molai na manière ataleli nga. I'm not really sure Bon, she's used to eloko moko elakisi te ke non aza na bakaraktere ya Let's say moto civilization. mais aza na civilisation na biso te. Is to waste her question nange something ezali like that in this est-ce que na batango tozali bato living ya baepoke wana bazaka ti lelo community. None that I know of. nde kaka nayebi All I moko know na is that bango Obi akozala te Forest is not a safe place mais to go zamba na wandering olobi around. eza zamba kokota A few years ago, pamba it te used to be a very dangerous place. oyebi na mikolo eleki ezalaki makama kokota na kati ya zamba wana ndenge okokota kuna yo moko Started again. mama obandi lisusu vraiment mama susi mingi elataka yo eloko akobanga eza te nazali kaka na posa nde nalobela moto Keep moko boya your bungi spirit of adventure in Oh. check. If you're looking bomba for molimo na riches, kotambolaka badécouverte go partout get it somewhere else. tala so olingi otambola luka esika mosusu zamba wana te Oh, you're just impossible. mama ozalaka impossible basama nayoki yo Okay. ok Oh, don't be like that. Nah. koza boye te ko mama It's okay. likambo te me mama alobi makambo oyo sirma baexpérience nde ezosalaka aloba mwana oye kaka lelo baye oyo baleka sirma bango nde bakoloba eloko nini ya mabe eza na zamba oyo to eloko nini ya mabe eza na créature oyo alobaka te nano nayoki ete alobi amesana kovivre ye moko histoire na ye eza ndenge nini mais sûrement babotee kaka na moto sûrement babotee kaka nde kaka moto nyonso abotamaka baboti bazali à suivre dans ce film. Esengwe agangi esengwe ngo ya nini yo esengo ya nini bandeko na comprendre te ye pa lobaka te seke ba histoire moko lobi lobi kokutana po tozokota nzamba pamba te bandeko awa toyebi ka ndenge changeaka nango fréquence. Chérie, pardon ko, je suis désolé. Yo ka cortège jalousie tout. Pardon chérie, limbisanga ko. Ezaka kino bon babitide na bisuka ya obimba la suka oyebisaka nga nini tona kipsaka yo oyebisanga kino okomeka otika siko solo bananga kino ozo promettre na promettre ko sikoyo na compte na yo sikoyo nalobi bien na jirango oyebi kinga na nde nalingeli yo na osala nyonso. Non, je ne crois pas. Zara. Oyebi déjà motema papa na ngai naza so na chance te pa na yo. Bon, nakanisi bon. Bon, yo lukaka si moyen. Comme ça, on se débarrasser na biloko wana. Merci, merci. Est-ce que na compté na ba promesse na yo? Kasiko na sina lobby. Yo zelo mona. Lipwetika lina litama. Au promettre ngai. Vous assure. Naza sûr. Bon, lokolo limbisinga, est-ce que tokobima quelque part to lia to mela? Zara. Oui bien. Yo. All right, my beautiful woman. OK, ma très chère femme. OK. Simana yo tokende. Tala sikonde bayokani. Mais ke balobi ye kam ta ogafe. Pour moi, la mobile batu modèle exemplaire. Aza pensa na bisika ba kontera ba presse du royaume. Mais ba shonda landi, mbanu. You know, you seem to have Eh bien, everything under your control. c'est comme si ozana ba contrôle ya makambo nyonso. Batu nyonso bazo yokela yo.
What do you expect? Ozo c'est la siko nini? Nga Zara, komboane lobelio eloko te. Coup de fil. Hello, Alaji. Allô Alaji. My honorable Alaji. Alaji, honorable. I'm sorry we're running Limbisanga, late. tozi moi retard. Ezala kaka. I'll make it up for the Ça va. wasted time. Nakosala keto récupérer bata na biso Alright, I'll see you Ok, soon. ça va kalate. To monane. To zalazale. Wait, I've been Zanon. Nalingana tuna nanu Is Aguba going Est-ce to que the hotel Aguba looking yemta like gomema biso Me. kaka na hotel to lati pe It's boye. just skimpy. Na bama Zara koyo. always has a plan. Yebinga zaka na zaka na ba projet moko vanda. Change Na bien. something glamorous. Zana lata sikoyo. Eloko moko boye o sitara motema moto. Petite princesse. Calme ba entraînement. Pour image zo bimisa lelo. Oya ko fingisa palais royal mobimba. Okaramo. Eye of the God. Oyo salili so banzambe. The toad does Oh. not advance in the day for night. Nsoti na moye makasi atambulaka pamba pamba What te. brings you to my Eloko lini ememi na ndako na ngai. And Natuna who bongo is the kasi young mwana man mobali wana beside pembeni na yo. Nde nani? Agazie. Agazie. Ono Ozali Wafagaba. onou ya mboga agaba. This is the eye Oyo. that brightens your future. Azali liso ezomona na futur. The right head to the Azali throne le of prince Agaba. héritier ya mboka ya agaba. Agazie. Agazie. Obina. Oyo na présente yo Richmond. Obina. Agazie. Your son. Yo mwana na yo yeyo. Right head to the throne Yeyo. of Agaba. Azali héritier du trône. Kaka na présentation makambe bebi. Ndeni mokili mobimbe yebi te ke c'est l'héritier du trône. Auti wapi? Tala makambo mosusu. Awa tolanda. Nzoka nde Zara babala likolo. Aguba, come Aguba closer. yaka na pusana. This is for you. Oyo to keep mbongo your oyo mouth shut eza pona yo kanga nde concerning monoko. anything I do in your presence. Soko zwi mbongo wana. Bisika na zokende. Yo yebela. Yana na biseko yana ba servante telelo. If you're able to Soki shut up, oza capable ko kanga ka monoko. there is O eze somewhere that came bandelit. from. Ya grave ndego I'll ya na always pay sima. you in cash. Pe webi kenga alobara misala mbala moko Or maybe kind. Bomoni na Do we ozala have a deal? malamu na moto malamu. Toyokani? It's a deal. Yes, ça va toyokani. With this amount of money. Bon, you've na given bambongo me, Marco yo pesinga. I owe you my loyalty. En tout cas, na pesi yo penza confiance na In ngai. fact, from now on, D'ailleurs, banda lelo anything I see, eloko nyonso na moni or hear about to na you, yoki po na in yo. fact, I know no evil D'ailleurs, nayebi na about pe kusu mabe na oti. Good for you. Eza malamu po na yo. Well, if I hear Mais anything soki na about you yoki outside, kaka masolo na ngai that ke I know libanda. only you witnessed, Pe na yebi ke témoin na nga kaka I'll yo. take half of that money Webi and you will vanish. na kozwa bakuluna na futi bango kaka ndamba mbongo wana po bungi. Go. Nzambe na nga mbuma kopola. Yenda kokota palais royal. Nzoka moto bajenda. Azo planifier siko na chauffeur. Zwa mbongo. Yebela. Tikanga na baje na nga. Yo pe zalaka na volant. Soki mbongo essence na pesi. Me bisika na kei. Yebela. Obina, my son. Mona na ngai Obina. I'm glad. Nazane sengo lokolo zongi. So your mother Siko is mama na all yo. that to Nzoka do sale yo for me. nyonso. Okende mosika na ngai. Yes, Papa. Oui papa. She really did. Bon, asala kibongo. Hey. The devil in Oh. her corrupt the Satan wa saint kotela ye in the penza. angel. Azo condamner makambo kitoko. Terrible woman. Pe koma she mabe, was. azaka Yes, she terrible. Azaka mabe mama, papa. Papa. Papa Everything is still in bon, place. siko nyonso zongi na nzela. Thank God I'm back. Na pesi nzabe merci na I'm zongi. back to make Pe you na proud. zongi I'll pona send sala you. fierté na yo. Na matati na trône. Well, that, Zela nanu. would have been nice, Ay kwa but, kozala nango malamu kasi omoni nalingi kaka otya na motu na yo ke. the buttocks Bon, omoni is one. li na sima ya moto. Carry it on the back. Sima edendaka. Of two. Mezalaka mibala kokabwana. My sister is Ndeko no ya mwasi very much yeba in the ke picture. aza na kati ya masolo yango pe azo shera yango malamu. Olongolo banini wana. You see, Omoni the cats nyau cannot have omoni had mayele the bele. scrotum of a man Mayeba who is na tauni awake. na kwatake. So in your Yango absence, sikoyo we na absence na yo arrange for your to sister arrangeki ke to leki get no married mwasi to Igwe abala na son, mwana so she Igwe become the bongo queen. akoma la reine. Because C'est parce you know where to que be bon found. yo mona ki na ote
All I Bon, can say on a is koloba kaka eza ke another bulk money yeba has ke exchanged eza hands to pouvoir make nde it mutu ezo possible changer place po ekoma to seal the possible deal. pe tokotala ndenge ekosuka. But I want to tell you Nalingi this. nalobela yo kaka I am back. nazongi I am back to nazongi take what mpo nazwa rightfully belongs eloko eza na to me. droit na nga So I nazwa want you to yango wana let nalingi that oyebisa and mwana wa I mwasi ayeba You should mpe nakanisi knows. oyo eza nde komata na kokita Down, oyo amati akokweya down. kokende liboso eza kokoma te. Because the king C'est parce que le roi est de retour. Et finalement yango film bato nyonso balingi kaka kozala bato ya liboso. Hey, obina zongeli tata abandika masolo mbala moko kibolongwa na nzela naza koya. Hey, nzambe nanga maboko nanga oyo etondi na bapromese na beloko ebele natika nani nazo ya nani. Ah, ya solo toleki azalaka na zamba azonga na epoka bakutanki te ye mpenza afifaka lokola moto ya moyen âge ya antiquité azalaka be ye moko ntango azosokola azalaki ya kovanda elengi ya mai nzoka nde na mosika le prince du royaume akomi bakoto oyo donc kopango yelaka nde yango oyo asi abetaki lisolo ngo kutu na la reine akomprenaki présence moko ezalaka na zamba oyo apusani atali amoni mwana mwasi suspense abaoli regard moto aza te prince du royaume oyo ekomi baje mosusu mpo na minute oyo nzamba mpe moto aza na ye te témoin aza te ezala malamu to mabe moto akoyeba na ye te suspense ye pas sentir présence moko seke baza bato banzoto na makila te seke molimo na molimo asali nini atelemi asali nini azosokola na ye prince du royaume ke ba ange na likolo bapengwaka boye afrape nzoka moto ebeti ye prince du royaume akimi abongami te ye pa kimi nzoka nde asentir danger voilà ayebi refuge esika ezali afrape na moto mbala moko prince abungi ekelamu oyo keba akoboma oyo ndeti kaka cher nazomona te ndenge nini ozalaki atire na mwana mwasi oyo akosala boye. Tasha, please, s'il te plaît, stop it. tika, arrête, hein? Tika na yo. I already told you. Si na lobeli yo ke mwasi yango aza oyo ezokanisa te. Peut-être bon aza mwasi azovivre na époque na biso te esi namonaki ye natali ndenge atalinga na misu akosalaka boye mpo na défense na ye. Olingo loba nini? Olingo loba ke ndeni kasi akosala yango kasi tala oyebi ozokamwisa ngai ondibilanga te so nalobeli yo mande makambo ndenge esalamaki bosala tika na yo bon nakanisi oyebi nini ozosala c'est parce que oyo eza terrible ebandi nango kobeta misusu bakoma koyela yango ndeti kaka sikama na loboko mais nabandi koluka sheri nanga mais ozwi na bia etali yo te kipe makambo na yo siko oza apwani bon nalingaka juste telema pwani oza bon juste nalingaka nayeba pwani kasi obandi koevite ngai ozobenga nga mpe su te raison eza simple nalingi nazala na esengo nalingi kimia mpe na yango ekoya te soki oza pembeni na ngai soki oboyi te pardon porte yango wana estce olingi nazwa bagarde baya soki okolokota yo batia yo libanda
e na bangi fiotoleli ye abakisi na démarche wana ndeti robot apengusi mpe prince te po prince asanzi ye prince azosupporte présence na ye te seke mission moko elingi ekufa oh le roi nzoka complice mabe nyonso ya Zara ya balulango malamu tala mokonzi mpe ye wana ah Zara You two, get yo out. pe bien bale bolongo awo You bunga wana longa wana Zara, oh mais Zara olingo loba why nini are you doing this? mpo nazosala boye I came to see your na ye son, komona mwana mobali who hasn't called me oyo in days, azobenga nga te il y a des jours only to find out na ye that komona he could be ke happy without me. akozala esengo esengo na ye soki nga naza te soki nga mpe nasepeli te yo nali nazongisi na He basanse will wreck you. yo lobela ye Are you done? siko osilisi No. te nasilisi te Our son's tuition fee for tala the year is due. mwana na biso oyo aza na poto minerval na ye private schools il faut abroad are with time. bafutele minerval na Considering the poto fact that your kids bekola are kotaka ya cher te ya moins I cher want te the money in 3 days. nalingi mbongo dans 3 jours Boy, sinon are you ozomenase ngai Are you? yo ozomenase nga Ezugo, ezogo I know you know. nayebi oyebi nga bien Maybe not as much peut-être as na you bandenge should te know me. fala oyeba nga I don't make threats. bon nasalaka menace te I make promises that nasalaka I've always bapromesse. loved to keep. oyo nalingaka mpe kokokisa Feel me. soki osali te ndenge You toyokani ever touch okoregrete this body? mokolo simbaka bilenge ya nzoto oyo mokonzi omoni babeti yo main libre soki kamera ezalaki wana nde filimaki soki mpe mwa matoi ya basongisongi ezalaki pembeni nde ememi lisolo yango aguba yebisanga makambo nyonso oyo esalama na palais royal In and out. oyo esalamaka na As long kati as it has na to do with the libanda king and the prince, oyo you bring etali it to my prince na notice. roi Am I yebisa ngai understood? banda lelo est-ce que comprendre ngai Yes, my boye princess. ma princesse My princess. oui ma princesse anga aloba princesse à venir princesse ya lobi ntango atali kaka na elongi ye moko comprendre aya ozanga mosala pamba ya kobamba ya kotriche ya pirate Princess. princesse ya lobi ya lelo te future princesse bakomotiola na bango ya tolanda Zara azongi akuti obina na ndako ya tata lisolo eza te chiazam How do you know? ndeni noyebi kombo na ngai ya solo I know things about you that you won't believe. nazala posa te okomprendre oyo ngai nayebi Who the hell are you? yo siko ozala niao Obina, obina Agazie, ngai naza your mwana ya elder brother. agazie naza yaya na yo alobi présentation bandi I have had enough for one day. ase na mokolo na ngai lelo bangambo seleki oyo yo ezela pardon nzoka nde famille azalaka na yaya obina azongi na masolo aye na ndako ya tata ebongo yo boya me ndako yango soki eza na baprojet mosusu eza mpe na bamission moko boye oyo nyonso bazoluka intere ya palais royal awa mpe tomoni mokolo yango balamuki na palais royal baservante bagarde baye nyonso bayebi ke mosala na bango ezali babelema tala le prince du royaume Elvis avec autorité ye wana bimi Agoba. agoba
Good morning, my prince. Bonjour, mon prince. Ouais, bonjour, comment ça va? I'm fine. Naza malamu. You doing anything? Est-ce que vous savez le côté na tongo lelo? Not at all. Et le And côté? she didn't inform me of Pe any informer last ngate sur na sa nini pona lelo. All right, I need OK, you très to bien. get ready. Naza pour so bongama. Toke na marché. Marché? You heard me the first Oyoki ngai malamu ndenge na lobby. Yes, my prince. Boy, sa majesté. Ah, c'est comme si Mikolo pe Zarango abungi na ye. Moi le mobile pas récupérer moi ba kimia. Azalaka ye moko. Eh, Mikolo namboa. Po ye ba nyamande ba to sakayi. Mais finalement lisolo na epé tozo comprendre te po azo sala évolution te na lisolo. Tango alali azomona bikela momisatu bazo ngenga lokola ba gelo phénomène azo yeba to azo nando toto fara fara toleki Zara kala kiti na motema kozala calme eza suka mokili te olingi nini nakiti ya motema mbala maboye to mokili nyonso ezokwelanga boye sikoyo cauchemar ndoto ya mabe ya mokili oyo eyeli ngai sikoyo Elvis kutu nayebi te soki azokanisa suna motu na ye mokonzi kutu aza suna raisonnement lokola moto te mais oza kaka na plan B mwana na yo bobota na mokonzi soki ekomi difficile zongisa mwana na Nigeria comme ça akopesa position lokola mwasi ya roi soki moto atelemi na nzela na ngai nakohésite te naboma moto wana mpe mpo na papa na ngai nakozala sur ke makila na ye ya mabe wana eza kaka na kati na nzoto na ngai finalement position ezoyebana te benemi partout na kati ya zamba histoire abandi ko raisonner nzoka nde azalaka na tata mais tata mokolango alalaka azolamuka te atikalaka be ye moko au secours bosunga ngai likolo ningani lisungi kouta kuna yagazi ye azalaka mwana moke lisungi tata lamuki Yagazie, papa. Yagazie, papa. It is well. Nyoso ekobonga, tout va bien. It is well. Tout va bien. Papa. 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 Papa, please. Pardon, papa, pardon. La mukako, papa. Papa, please, papa. Nzoka liloba suka. Mwana ganga, abondela, abelela. Oh, azo raisonné, badeko, ça c'est le passé. Tomoni quand même histoire na ye. Circonstance ni yesalaka ye pasi na motema kino lelo. Kino lelo le la kanzoka papa na ye. Ba pouvoir ngo boye. Nzoka nde soki a se concentrer na makambo o ezalaka mabe nzoka banguye mataka epesaka bamoto epela na maboko na ye suspense lelo réalité bambula eleki bandeko nguye eza kaka esili te sikoyo moto epeli sirma azokanisa eloko moka kosala moto epeli qu'est-ce qui va arriver événement nini eza liboso mwana mwasi oyo nzoka yagazi ye aza kose concentré oyo koya lobi nazobanga à suivre prochainement to continuer bongo troisième partie histoire na biso merci et à la prochaine.